JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga mbote na balanyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Andeko, merci vraiment merci na bino surtout oyo bolanda ngai oyo boza ko sepela na émission na ngai oyo bozali ko s'abonner. Merci vraiment bo continuer ko s'abonner. Eza esengo mingi ya ko solar na bino boye bakala mingi te na ko mosa ba live comme ça na banzi à partir ya ba live batu mingi ba kozala au courant makambo ndenge ezoleka na kati ya communauté congolaise. Bandeko nayebetele no lisolo kama masolo ka ndenge ezalaka soki nazwi masolo ndenge nalobi soki na ye nayaka pamba te nayaka na masolo oyo vraiment masolo oyo eza très important. Nalobaki na bino baoyo nyonso elimba liboso ya kotala ngai ya kolanda ngai ya koyoka ngai ya komona ngai comme ça soda na bino ya mikili ekozala malamu mingi to s'abonner bandeko na ngai to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino na kombo ya JDK John Diamonique TV. Bandeko na ngai ko s'abonner zali nango ofele mutu akosa yote aya kulia ba mbongo te e ya lokuta o ba benda mbongo na compte o ba sala ka boyete ko s'abonner za ofele tuna ndeko nyonso akobisa yo ko s'abonner ezali ofele. Alors ce que vous avez ba doute kende ko tuna Guy Jembas akoyebisa yo ke ko s'abonner eza ofele. Ndeko na ngai tolinga tozala informé cultivé na ba chaîne oyo ezopesa nous information ya malamu bobima na ba chaîne ya Buzoba bobima na chaîne ya Mafinga bobima na chaîne ya Bosoto ba chaîne ya Barando ya ba polémique boya na chaîne ya ndeko na bino oyo azaka ka wana pona kopesa nous information ya sûr oyo uta na source bandeko bana ke musika na olobelo komoko bandeko na ngai naza wana pona otelemela ba anti-valeur pona otelemela ba mauvaise mentalité ba mauvaise manière ba mauvais comportement bizaleli ya bosoto bizaleli ya mabe incivisme bandeko na ngai faut ozala civilisé faut ozala intégré bandeko na ngai ona oloba na bino ezali makambo ya solo oyo ezoleka na kati ya mokili Congolais bima na kati ya mafinga bima na kati ya mafinga na banzi mafinga ekomi ko diminuer bato ekomi ko comprendre ba komozo conscience na moni peta ba obenga ba biso da poto mafinga ekomi diminuer na kati ya communauté. Bravo nzamba pambola yo ezesengo nanga ezesengo na biso nyonso na kati ya communauté. Po communauté ekomi communauté ya soni communauté ya biloko ya pambala ba mitakala ba biloko za matina yango obiso za ko s'intéresser na yango ndeko na ngai na communauté ni ngomona muto le kota 5 millions de vues na maka mutakala 5 millions de vues place ba pa ofinga baninga na bango ba ko finga ba mama baninga na bango ba ko finga ba papa baninga na bango ba ko finga bana ba ko finga infirmité ba ko finga handicap ya bana mboka nini ba finga ka ndenge wana obino bozo kota ka bokenda kotalaka bobima na ba chaîne wana boya na chaîne ya ndeko la bino ozo pesa information surtout ba oba na France awa na lobaki
toke na kaka na makambo ya immigration sur immigration. Immigration sur immigration. Avant que les musika na wete no li solo oyo ba ndeko na li solo oyo ba botoli mwana biso mukanda na otanga kombo ya mboka te na otanga pe kombo te po ndeko apesi na lobi na ngai na lingi te ba yeba ke ngai na pesi li solo wana kotanga kombo ya mboka te mais ezakaka bo comprendre mwana biso ya mineur ba botoli mukanda pona nini et puis ba refouler ba ndeko na bolanda bolanda bino bat bo luka ko linga ko comprendre te bino bat bo linga ko yoka te ona oloba bino bat mozo ko loba ke soda potuza lokuta makaboza lokuta bande ko ngai bolanda lisolo oyo malamu na pesi mbote na ngai na Rachel Poba Rachel Poba na kati ya Val d'Europe na 77 Seine-et-Marne na Île-de-France et na kopesa mbote na oyanga famille libota oyo ko soutenir soda ya poto ya Médard Kitenga na Épinay-sur-Seine ya José Mbambi Kitenga na Évreux ya d'Alliance Mbabu na Sévon na 93 et puis Semeki Yamoto Maman Elisa Litulia. Merci. Bande ko ngai bote ko s'abonner. Nzambe alola apambola bino. En tout cas bande ko ngai lisolo na ye nango lelo eza motuya. Bande ko ngai tola na lisolo. Alors, moi na biso ba refoulé ndeni, moi na congolais, ba refoulé na mboka mo quelque part. Na oloba mboka te mais bon comprendre pona nini makama mikanda est grave. Makama mikanda est grave. Na bena bino bande ko ngai e panza na mokili mobimba. E panza na Europe nyonso. Moi na biso alagi jeune tant comme poto. Aye poto très jeune na Asia 5 ans. Avandi awa, akoli awa, makamunyoso awa, ti na âge na ye ya 16 ans. Na âge ya 16 ans, tellement mon boulot leki, bisimba simba bikota kota ka ndenge za rabana biso na koyoka te, faut tiper ba parenté, ezali, hein, toko za basima yeba na l'air nyoso tuté, donc ce n'est aussi normal. Toko kondana ka ba parenté. Po ba parents biso bazali donc abundi alembi, abese na ye maboko. Alors moi na biso mbulu tellement lekaki mali boso bakangiye kaka na makambo wana ka ya boyebi ka makambo neza laka ya donc moi na biso première fois aki mineur na âge de 14 ans ba libéré. Deuxième fois âge de 15 ans ba libéré. Troisième fois ba yo kangaye siko na âge de 17 ans. Batali passé na ye Batali palmarès na ye. Batali Batali makambo no ya sala depuis mineur. Ya mabena mabikaka. Balobite. Loka na mukanda ya mboko yo. Balobi il faut to récupérer mukanda biso. Tana bi mboka oyo na lobite keza na kata France bande kona bola na malamu ezali na lobika la façon ko loba mais ndenge ninde balobaki loka na mukanda na biso. Il faut cette fois-ci toujours la mesure moko draconienne. La mesure moko ferme. Mineur ou pas mineur, la mesure ferme. La mali d'abord condamner mes parents. Va condamner mes parents, mais ça la kaka. Après, bah comme parce qu'on a moine. Quand on va juillet, va kangiye, à l'équipe na pénal, na correctionnel pénal, à samedi, bah tali que makambu oyo, à ça qui ils allaient mabe makasi, à l'obite, il faut akende le bois. Moi, on a ça côté prison. Côté prison, ça dit 1 an. Dans 1 an, on a mukanda na sima et gobeba. Tant que c'est bimi, il faut que nous renouveler mukanda, baboyi. Baboyi. Alors, on refoule yo, on zone mboka na yo, mukanda ba peso souté. Ba parents na ba ndi kolela. Mais moi, on a ça koli awa ye, awa na âge 5 ans, koli awa bon, c'est ba refoule ndenge nini. Alors, bité, ozonga. Batiki nous en attendant, la liberté provisoire. Mais, autobeta 1 an en prison, on a bien. Autobeta 1 an en prison. Batiki moi, na abandi côté, na la on a sans mukanda, pour avoir mukanda na ye, malgré la mineur.
Ba parents ba meki ko bunda bunda ba ju avocat ba meki ko bunda bunda esimbika ati. Quand on a liberté on a provisoire après 1 an de prison, moi na eu simba susu bisimba simba. Sans mukanda, ba ndeko ngai sans mukanda. Ma kesu ko simba. Bois ba kangiye lisusu. Ta ba kangiye mbala moko prison. À partir de la prison, bah, on dit qu'on préparer les Kwenda. La ABC est la vérité que on en a assez de vous. Tolémi. Première fois, deuxième fois, troisième fois, ça y est en prison. Obimi. Sans mon kanda. Ok, kako simba sous ma kambouana. Bakangiye pour la 4e fois. Bandekolangaï. À côté prison. Quand on va ici ma à prison, malamoko avion na minute na ba na auto benga ngai moi na biso ana mboka na République démocratique du Congo azo kemba na niveau sakanate muta pesina li sola bina ngai sola ya poto beta li solo po bikolo yo kaka na immigration toujours la ndayo beta li solo yango na zo ko yisa nyoba de ngai moi na biso na Congo azako kemba na niveau moko ya ko sakanate. Alors Charles Ngodio on est ensemble on va toujours na ngai ndaka ngai be s'abonner pende ko ngai Isabelle Panzo ozolo na ngai on va ki l'émission na ngai eza canon motuya s'abonner et surtout pour activer la cloche de notification bande ko ngai France et sous France wanate oyo yaba 1970 yaba 1980 yaba 1990 et là les sous yangote bande ko ngai prenez conscience soda ya poto na zoya na kaka pona ko réveiller ba conscience pona ko la musabino pona ko ide bino pona ko sunga bino na ba ko boyeba kiti bande ko ngai na olobona munoko nini bopenda bana matoyi mboka eza ya kubeba ba otala soute mineur ou pas mineur adulte ou pas adulte. Moi si ton mobile ba occupé soute na osenga na bino bozala mayele bobenda bana biso matoyi bopekisa bana so bakenda ba place oyo il fallait pas bakende batika kosimba ka ba place wana batika kokota kana banda ku wana. Apprenez les enfants d'aller travailler. Apprenez les enfants d'aller à l'école étudier. Bofongola bana bino matoyi bakenda la classe batanga pour le bazala batu. Et non, botika bango bakoma ba délinquant, ba traîner ka batambola tambola d'autre à gauche, ou ba simba ya mabe. Bande ko ngai mwana biso na minito yo mwana ya congolais azana Congo, République démocratique du Congo et azaro Kemba. Nane betaka li solo, neka ko yisabino, bokeba France eza ko beba. Et quand je parle de la France, je parle de l'Europe en général. Ezaya Kobeba. Alors, émission on a saliango, ezapa en même temps, nous avons oublié ma maman. Ma maman congolaise, Bola Mouka. Ma maman congolaise, Bo Telema. Ma maman congolaise, Bo soutenir moi na bino soda ya poto, pour les important. On a zolo baka eza mingi bayeba ki amote baza ko yeba ngo sikoyo. Naza wana te pona mabe, naza naka pona bulamu. Bande ko nanga ona osala eza ofele. Opesi ngelo ko tende ko ngai. Pour soutenir ngai. Na la nouvelle information ya solo ya malamu. Bandeko na lobi lisusu. Sikoyo ba obotu la mikanda, ba okanga batu, ba o refule batu, mingi oyo bazali na kati ya matiti oyo ya diamba bato bana kati ya ba viol bato bazali ko céder mikanda na bango bato yo bazali ko teka ba adresse bato yo bazali violent agressif na basi na bona ndako na bana na bona ndako bana oyo ya mubulu bana oyo ya makamba mabe bana oyo ba manka ba tout respect bana oyo ba l'éducation te
bango nyonso bazo ko retirer bango mikanda bandeko na ngai nazolo bango pona elengi koloba te na koloba yango te pona bangisa yo pona sala au plaisir moko boye to na sepelisa yo non na koloba yango en guise de connaissance na koloba ona yebi bandeko na ngai naza ko sauver batu ebele oyo bayebaki masolo te eloko mosusu na yina beta sete na loba malamu omonaki émission ya ndeko na biso Radio Lokole Fiston Pelende mon ami personnel abetaki solo ya mama na biso na Espagne akoma va na France oyo abebisaki mikanda ya bana na ye bandeko na ngai na uta ko beta sete na likambo wana boko yoka mukolo nini ba congolais boko za conscience mukolo nini mwana yo boti na poto bandeko na ngata bino moko ata oza zoba ata oza ignorant ata oza inconscient mwana yo boti na poto okende kobwakisa ye ngunda bandeko na ngai ezala wapi ebanda wapi mwana yo boti na poto bandeko na ngai bana bozobota na poto bobengaka soda bozwa numéro na ngai bobengaka bozwaka bainformation botunaka badémarche ndenge ezalaka oyo nyonso bana France 07 53 62 75 54 benga tuna ba information na kopesa yo ya ofele on se ba libanda ya France plus 33 7 53 62 75 donc 75 et puis 54 na suka bande ko nga bo benga bozo ba information bobenga bozo ba information bande ko ba ko benga ba bozo ba information botika ko meka botika bisimba simba botika biyoka yoka bandeko na ngai je suis là pour vous je suis là pour la communauté nazana pona bino ba maman ba papa bozwa conscience boyoka ka o soda puta za koloba mon ami William Botte Koukier évacuer le bout na Orly yebisaka bango panza vidéo bo s'abonner botiaka ba j'aime na nango besoin ba j'aime ebele bemission po etala ma mingi ba j'aime il faut ça ebele ba commentaire ba j'aime les ka ba commentaire bandeko na ngai et bon s'abonner na besoin 2000 abonnés 3000 abonnés 4000 abonnés 5000 abonnés bandeko na ngai bon s'abonner bo panza ba vidéo na bandeko bo partager partout na profiter par l'occasion on appelle ça l'ingénieur en informatique ya Feroz, ya Ferdinand Mukamina na Irlande informatique pamba ya kulutu bambote no yango wana na pesi Chéri Paul na Merbo na 28 na Eure-Loire bambote ebele sans oublier maître l'honorable Hilaire Mouteba na Courneuve na 93 Saint-Denis Île-de-France bambote ebele Maître Blaise Moyaya, na kati ya Chartres, na 28, na Eure-Loire, ba mote ebele. Bandeko na ngai, nazawana pona bino. Nazawana ka pona bino, na osala émission moulaïté, na lingi ba dozo sko conscience, pour qu'on partage la émission ebele, bon partager partout. Moi, na biso, à Salaki Mabe, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, à Souki, na République démocratique du Congo, ba refoulé Kwenda bandeko na ngai ba refoulé, il y a pas question, il y a pas à comprendre, il y a pas à chercher midi à 14h ba lebi que to lembi mboka na yo. Moi na biso ya 17 ans na minute yo ana Congo azo kemba azo lela ba parents ba lebi to sala ndenge nini. Kombo pesi e baby. Casier judiciaire pe e baby. Alors tous wa conscience. Tous wa conscience bandeko na ngai vraiment na osuka awa na opesa mbote na ngai na papa Jean-Pierre Mavakala na kati ya Savigny de Temple département ya Seine-et-Marne 77. En tout cas bandeko na yebi ke bolanda ngai partout de partout. Merci na bino ko boza kolanda soda ya poto botika ngate bolemba ngai te bo soutenir ngai mama Waski dawa ba Waski na kati ya Londres ba mbote et belé boza et belé maman na biso mère double oyo a vie souza na 27 000 Évreux na Netreville ba mbote na yo mama Pélagie oyo Pélagie mole oyo ya Lyon mère double ba bisou et belé
boza ebele bandeko na ngai nayaki mabanga te na otanga kombo po bozwa conscience boyeba ke voilà soki ndeko otanga biso ezali po alamusa biso et non po adédicacer biso non eza po bozwa conscience en tout cas bandeko na suki awa to partager émission oyo to komi na prochaine édition nzembe alola pambola yo Serge Blaise Moutikule na Lille. Ciao ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.